C'était le président Fatou Ndenga a déboulonné le FCC. C'est-à-dire qu'à l'Obango, ils ont dit un avertissement. Neti abandon peta histoire mais et on se à table politicien se abandon le baquet à trop déboulonné fait que naza nae sengo makasi ndenge à honorer aibe loko ni na bandolo ba et surtout nzambe zape na ndenge à arriver à déboulonner système à capitaliser ça en place à bien te cause na boloko atiki mwasi na bana ye mais il faut étang ça et puis étang ça peut famille na ye de façon que tant aux libre baye bisaye papa teka makambozo sala makambo bien pour na minute bato bazo sibi les famille na ye les mwasi na ye alors que ça le mo bien te ndemba kangi mais il faut que l'homme noir azo deserve le kandengone il faut pas bêter à moi film de façon que à bang conseil no pesa ye to pesa ikiri na ye ba to ba cheke ba on na zai koloba na ba réseaux sociaux ko finga mambebe bele conseil ko pesa conseil na ko pesa bango na sina na yebisa bango ke mboka ese zwa elam susu to un nouveau président et là ba ko saliza ke ba s'allier na vision ya mboka ya président et surtout batika makambo so bazwa ngo neti ko pena bango de façon que ba finga président pour ba pesa ngo moi mike bazo sala ilo alembe vous filmez redisani Maki mahi za bongo yo kanga mondo yo za ka bongo ko ndiki Yok. Yok tabii. ben ko ni te ran ko de ba visita ko sa police Comment bien la vie moi il donne toujours dans la case de tête osala kaka nazaka concentré na vision nanga nzambe apesinga nazoke nakaveka mpona konia politique naotala yango po fati asala yango déjà bataille to azalaki nango bitumba fati yango nde toza content tootala yango ka na mosika na koto tosala mpe de façon ke chantier oyo ndenge faci alobaki ke ifo kozwa na mboka mpona contribue yango nga mpe nazo contribue na ndenge nanga nacontribue mpe na mboka de façon ke eza moyen mpe seli. Ok, merci. To continue Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois www.congofrance.com. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout. Vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission. Boza est belle dans le monde entier. Émission Nabiso Oyo. Tous sur la pour la Congo, ils sont représentés par Wabino Yannick Wenge Moto, Atonda na Kibonza, Boza Kinshasa Matadi, Boza Lubumbashi, Boza Lina Gemena, Boza Mbandaka partout côté l'émission na Est et Mboka na biso Congo. Kimia ya Yesu Kristo Masia ingela mabota Mwabino et ça mon mboka Yannick Wenge. Merci beaucoup na le boss Josué Didi Pumba. Merci beaucoup na batunyo sur babonyo sur Congo France télévision. Merci beaucoup Nazana le boss Papi Mutombo Boepika Sonazawa. Déjà bosso la bon de abstrait que je suis avec mon invité, il s'agit de le président Papi Mutombo. Président Papi, bonjour. Rosa Boui madame l'émission Oyo, bonne santé. Bonjour Ndeko Yannick, merci beaucoup Ndengo Yaminga na émission na lelo. Ça fait beaucoup de temps. Pour le belé, vraiment, mais quand même, par la case de Dieu, tout le temps, vraiment, nous avons essayé vraiment, tout le temps, sous. Coronavirus, dans un moment où depuis l'année passée, mais on a toujours évolution, ça va. Nous sommes grave, mais du développement toujours. C'est que tu peux qui les aranis qui si nous avons constatation, puis nous avons kilipé au monde, on a raté. Les aranis, c'est ça, c'est que non. Coronavirus, c'est une pandémie, HIV, c'est sida, c'est flou, veut dire que c'est yaki, c'est bisotan, tout ça qui n'a bandako, mais toutes choses, ça na début na fait nango, mais jusqu'alors, tu adapter la situation à corona, tu sais ouais, bah masque, tu se protéger,
veut dire que la vie continue. Alors que concernant Nilsusu, il y a ngana yesina bisho que naza nganga banganga eza Jésus-Christ de Nazareth notre sauveur que on est pour na yo et na développement to yi na moi ba baisse mon avis ndenge pe sali na ba vie ya bato mso. non les autres dépendent normalement et perturbé ba misale belé ba compagnie belé monde entier mais tant que tout ça ba nzambe tout survivre kaka. Okay. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comprenez vraiment, je suis avec mon invité. Il s'agit de Papi Mutombo, le président Papi Mutombo. Ah, on a qu'à faire du site tout sur le Maramou. Il y a l'actualité, tout le monde sur l'actualité. On a retourné à Maramou, au cannabis. Vous avez welcome. Ok, merci beaucoup. Tout ça, la proposition, il y a professeur docteur Noël Nchani, ou Tchoukoulobasiko, proposition, on a appelé ça, mais il y a pour oser la président de Mboka Congo, faut la Congolais. Vous avez papa dans la Congolais, maman dans la Congolais. Tout le monde côté Moïse Katumbi, c'est mon problème côté Fayoul. De moi à Mirmi commis sur proposition en réaction dans les années présentes. Vraiment esa proposition moko bien. Il faut attendre à peine nazo soutenir en tema qui nazana pas na koto. Donc veut dire que ça bien basé la congolaise, pas congolais mais ça loi moko bien pour protéger magistrature suprême na biso vraiment de façon que tout ça na valeur na mboka na biso tout ça na moko za likola na mboka na biso et ça bonne initiative il y a docteur Noël Chani Moïse Katumbi papa na juif maman na zambien za ne congolais te mazulu kaza la président ya mboka na biso yoku to nga ko voter ce qui président Fachi tene na tout na ko émission mo loba. Mais normalement, moi que tu as découvert tellement qu'il y a un matin et puis donc en France nanga mingi na longombo kata na zama muke alors que en France nanga mingi na le kiango ko le banda mboka alors que ceux qui ont une nationalité douteuse vraiment il faut que aiba que makambo commissariat comme makambo komika que il faut que ça du père de mère congolaise alors que il faut que azana ba option mususu aza homme d'affaires il faut s'occuper na ba business naye azana ba aza akoza ministre akoza PDG ça sert à rien à forcer à président pour eza mususu don na été makambo to ezaka soki nzamba bengio za président okuza mais na minute vraiment ba devrier côté wana moni no tena aza politicien aza professeur politicien mais à devrier veut dire à fongoli ba congolais miso de façon que les on dit abandon lokana bango siko ayo funga siko abonga mutema ayo funga ate il faut eloko ezabo de façon que tout soit un peu moins poids et surtout bandeko bazo finga président faut ba que pas nzambe za président ça veut dire que soko za chrétien soko za pasteur au finga na président veut dire que aux autres la bible bien té ata nzambe yesu kristo alobaka il faut qu'on respecte oeza bokonza yase veut dire que il faut qu'on respecte ba gouvernement il faut respecter numéro 1 azo représenter biso Président Papi néo na Congo kende nini mamboka par rapport à président Fachi azwa kango ndenge na minicho yo mboka selon yo zo kende. Non vraiment naza pour na féliciter président Fachi ndenge a déboulonner ba to FCC veut dire alobango ezaki on dirait neti avertissement neti abando peta histoire mais et mususu ata ba politicien mususu babandolo baki toko déboulonner fait dire que naza na yesengo makasi ndenge a honorer aibe loko ni na bandolo ba et surtout nzambe azape na ndenge à arriver à déboulonner système à capitaliser vraiment le commun et puis respect na mon président. Président Papi Mutombo, peut-être sur l'arrestation de Buketu Wayamo par rapport à qui pour protester n'engue président Fachi avec en France. Ok, bah il ça que à reconnaître ma colonne en France t'es lilo toujours dossier dans les cocoso. Réaction dans les années na sina tout le monde na ninga bana ko finga président Fachi na mars. Réaction dans les années président. Vraiment à récolter à ces maquettes. Ceux qui osent parents ceux qui sont intellectuels, ceux qui sont visionnaires, il faut évacuer. Et là, on est nos osala. Pour but, nous osala le Congo. Alors que nous avons en place à bien été que nous avons boloko, à tiki moi signé na banaye. Mais il faut
etangisa ye pe puis etangisa pe famille na ye de façon que ntango oza libre bayebisa ye papa teka makambo ozosala makambo ya bien mpo na minute oyo bato oyo bazosibir eza famille na ye eza mwasi na ye alors que eza elo moko ya bien te ndenge bakangi ye mais il faut que l'homme noir azodeserve eloko ya ndenge wana il faut babeta ata mwa film de façon que abanga conseil na opesa ye to opesa ikiri na ye bato baotiake bango bana zai koloba na bareseau sociaux kofinga mambo ebele conseil kopesa bango conseil nakopesa bango nasi nayebisa bango ke mboka ese ezwa ela mosusu toza na nouveau président eloko bakosala ezaki basalie na vision ya mboka ya président et surtout batika makambo soki bazwi yango neti kope na bango de façon ke bafinga président mpo bapesa yango mwa mike bazosala elo mosala moko ya mpunda mpo na minute oyo ntango ozosouffrir wana je crois que ata bato oyo babanda opesa ye ba $1000 ba 2000 baza te ye nde azovivre moment oyo ye moko pasi oyo azosouffrir yango ye moko na famille na ye et surtout mwasi na ye na bana na ye eza elo moko ya bien te nakopesa ye conseil ke soki abimi nzambe asali abimi place aza asala makambo eza bien akocontinue kosala akosopose na ye kaka na président mais il faut baingir quand même ezala vraiment te eza eloko ngai na bando dérange nga mingi ezaka kofinga motu kokende tufa koincite ntina na bafamille na ye ou bien na bilamba na ye ndenge nzoto na ye eza bien te vraiment donc il faut changer nazosenga yo ke soki obimi eloko ekomeli wana eteya yo mingi ozobondela mboka bien sûr omoni olingi changement nde biso tu tolingi changement alors que faut yeba ndenge nini ya kokumbela masolo ya mboka mpo politique eza na baengin politique eza makambo ebele soki oyeka ndenge ozoloba wana koriske un jour lio ekomela yo alors que bato bakozala baperdant baeza nani eza famille na yo na mwasi na yo na bana na yo alors que il faut raisonner mpe mpona famille na yo mpona yo moko mpo soki okoti makambo mboko bato mingi bazosala commerce je m'excuse makambo mboko bato bazosalela yango commerce ebele makambo ya est bato bazolela yango mbongo bazosalela yango ba ONG eza kaka makambo ya ba est mboka boyo mpo so otali uniquement eza kaka makambo bandeko bazokufa na omoni moto azolela ndeke azosala bata na ye alors que il faut totika loisir politique eza makambo moko ya sérieux il faut tozwa yango en sérieux eza makambo ya mboka tobunda mboka na ndenge ya bosolo totika baaventure et puis surtout baaventure na bagenda ekoma na politique eza bien te. Ok, merci beaucoup président kombeti solo est tobeta nde lisalo malamo ya état de siège oyo président Fachi adécrétaki tomoni bandeko nyonso basoda FARDC baza na mboka kuna bakotya kimia ndenge ezalaka par rapport bakanda kokata bato koviole bamama réaction na yo parce que banda état de siège non nazwi yo te komona ndenge état de siège ekokendeni yo mpo monako ndeni keyoki lelo lisolo ya este apart mamba volcan koboma to oyo konso mais ndeko ya nik bato ebele baloba baganga yo ozosala Fachi azosala eloko te boy mais abeti bango elo moko mpo Fachi ntango asala makambo moto moko asandana nango te nayebi te ozo comprendre ntango adeboulone Kabila moto moko bato to bazalaki surpris biso nyonso awa alors que na ndenge asali mpe makambo ya état de siège veut dire que asepanda motu tu veut dire que eza cleboa veut dire que veut dire cleboa oyokaka ke cleboa wana asere fayulu esere mozito esere motu politicien tout esere bango veut dire que baza juste. Et puis surtout, nazo remercier je crois papa Jean-Pierre Mbemba veut dire que emususu accompagner ki makambo na pesa ye conseil que assez azwa nyonso alinga akoma na mboko wana veut dire que azosala sagesse na ye azotala famille azosala tala yemo po moni kokota na prison kobima prison okokota mais tant ozobima mutu moko différent prison zotangisama bato makambo bele nazo remercier yo vraiment ndenge oza sagesse na yo ya comprendre makambo baengin politique ndenge eza kosaline na président ndenge bozosala yo nde mpe azalaki parmi bato
petit coup de chapeau na état de siège. Nazo vraiment féliciter yo na parti na yo mobimba. Nazo flatter yo te naza politicien te mais nazo landa makambo tu na musika. Vraiment félicitations papa Jean-Pierre Mbemba ndengo moneli makambo bon ndengo zo edlingo contribuer pe na mboka. Okay. Président Papi, liwa ya après qui tengeye sou na vite réaction na Guinée comme là qui président Sabicho zaki na mata. Oh non, aza patriarche na mboka na biso, aza papa moko aza très sage et puis visionnaire vraiment a aidé pe gouverneur président Fachi na batan o elekaki ya ba FCC cash mais il faut to nazo honorer pe liwa na ye nazo samba nzambe vraiment ayamba ye na contribution à apporter pour n'importe peut-être à cela qui a encore pas tant en atteint tant oyo à sali pour na sauver Congo pour assister président à s'écarter na bangona yamboka c'est ça mais même son âme repose un peu papa na famille na mobimba mes condoléances vraiment à sa légende vraiment pour na biso tozana mémoire moko ya bien pour na ye tellement kazaki héros d'un nombre mais tous continuons à applaudir Moussala Wassali, sagesse naïe, Twitter naïe, Ezaki, perfect, veut dire que Azam Tumoko, vraiment sagesse on a été rappelé dans la famille naïe, graine, naïe, hérité, sagesse naïe, ça va faire naïe. Le solo ya volcan au cas on ni na Goma na ndenge volcan bimaki bomi bande ko mususu pe ba e ko kima na ngambo ya Rwanda président di solo na ko ba image na mona kiango na mona kiango ezaki vraiment choquant vraiment nazo sympathie na bande ko na biso ya est nzamba za na bino protéger bino na ninka est kaka comme est kaka est on il faut tout ça bango pe ba samba biso pe tout ça pour moni eza place moko stratégique peut-être pour nanga eza place moko beauté à Congo eza place wana alors que satana linga sa musana place wana faut tout samba pe pour na bande na biso na ba samba pe pour place eza place moko eza ba minéraux eza ebele makila ezo tanga ebele payer ça vraiment place en athée. Il faut vraiment to aider, to sambela pour la kimia, ils ont la place en athée. Surtout to soutenir le président na force armée Mobimba, force armée congolaise. Et ça vraiment to soutenir bango bakene liboso, make sure que bengala bango na tout bazo sala ba mobolo kotoana. Est-ce on est rozonga bien? Kimia oza la place wana. Ok, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comprenez vraiment toujours la président Fachi, président Papi Mutombo, pardon. La robe on Fachi, hein? Na loba tango président Fachi azo komona bi komona ngeza Fachi. Veut dire que komona Fachi, attends président il faut tout soutenir Marc na biso. Tout ça président Fachi, hein? Président Papi Mutombo, président Fachi, tout ça na kati ya émission tout betana skoli solo ya divertissement ngeza. Na zo kutana mais lo wana tuna ki otina mono lati Louis Vuitton il y a une nouvelle collection mais quand même nzambe mazo sunga de lo wana zana moins rare mais esa bilamba tingana ebisa OK esa bilamba tant que aux travailler encore faute lamba qui tende au contrôle on peut quand même oyebi moi qui tende moi on a ramené ngula tarakaka nde nazabo nazaki naza vraiment kinote vraiment nzamba pesanga don ya apesanga nzoto ya surtout apesanga pe mayele ya koza manake c'était pe vina za manake mena boki sango na ebisa yo eloko tana zaki a 2010 na bando zwa ba offre belé ata bato na bando tama na bango sewana bando pesanga ba carte ke yo il faut ça publicité abo il faut ça mannequin mais tema ke nzamba ebisanga ke kosa makambo na te na tikango me na koza propre côté bilamba oyebi yango côté ke na ebi naza sapeur te me na ebi nako afford nako afford eza onte ke nako somba so naza besoin ya kosomba nako somba ça veut dire que c'est tout à fait normal eza te ke na crise ya bilamba te na linga koza propre so mande cher faut oyebi ko supplément
Nasomba le tu la qualité il faut ça un peu cher. Merci beaucoup, comprenez vraiment. Ils ont moi divers cas dans une émission, la émission de divertissement. Donc, tu as marre tout, tu as ma solo news tout, tu as solo vie à tout, tu as ma solo la politique, tu as solo la musique, né ça. Ndenge na lakisa bato au téléphone bato to bakota na mode. Na mode, veut dire que ata ba artiste na biso na mona bango bazana na téléphone moni inosbi au pe koto, ba inosbi na ba fali ba. Mais ça ngo ngana somya na zo sa ngo vraiment te. Na po eza on dirait koto eza on dirait mingi ba lobela ngo fort ba live ba nini ba basi bazana ngo makasi yango nde na zo sa ngo te. Na zo sa ka téléphone na ngo na o ya ngo ça moni ata pochette na ngo ndenge ça. Veut dire que c'est ça. Nyeso za ba dépense fort ça. Eza nango au moins vie fort moko boya mo ba braka ba to ba botolo tout ba nini nde ba crime ba nini na kenda place za kabisa makasi te na za place na kenda ka na keba ganyo na keshimeskis na keba ganyo na nga na keba na bimaka binga mingi te na za un peu mingi pale kaka. Merci beaucoup. Mais après ça, le micro, mon message à Bandeko à Congo France, Baotala yo Sikoyo, Bandeko Balingara yo, na bato Balingara Preza Fachi, bato Balingara Basepilata, on a mon akaba mon arayo, na émission langa, tout sur la pour na Congo. Au plus c'est bon message, tout le blabon le bamoko, car rubrique nez à la rana, tique la rouma micro, moi quelques minutes, au le Bandeko ba Congolais, au Baotala biso, moi message, la Bandeko tout bas partout dans le monde. Message Isaka qui n'a pas si bon botte place bazar. So que place to bazo se retrouver na Europe, na Asie, na Océanie, na Afrique, pourquoi pas même en Mboka. Na pesi bango ka mbote mututu abando sala musala continuer ko sala to se protéger na pandémie autoza nango ya corona tozaka to se protéger surtout to sala surtout to soutenir mboka to linga pe mboka. Elo musu seza nini kopesa mbote na kopesa mbote bato famille nanga question suka papa ba tout monde qui ba Fayulu Kabila ba kosenga lokola raconte na président Fachi ba solo la ba bongisa soki nini ba sala soki nini dialogue soki nini te omoni nganga na bando yebisa Fayulu que c'est le moment. Et le moment on a essayé de kinango. Makamba dialogue eza juste mboka ezo kende. Mboka ezo kende tango ya Fachi to mboka ezo kende. Fachi na gouvernement na ye na premier ministre bazo sa musala de façon que balongola mboka place ezaki ya kokundama. Kita s'imaginer que bato bazo tamana ba carte na ba trésor public bazana droit ba un individu ata oza membre ya parti politique mais awa ezalaka te donc veut dire que mboko ne ba piango na deke moko ya kosakana te alors que mpona nga nazomona eza ta dialogue te wana eza ba aventure na distraction bazosala toza na temps wana te ekotea mpe kosalema te élection kozala 2023 élection ezala te mposa oyo toza nango eza ke peuple congolais allait bien social na bango ezala bato bazwa misala élection eko apporter nini na mboka tosala yango combien de fois et apporter nini eloko moko te ya malonga alors toza na besoin social ya bacongolais bazwa misala babiso Fachi apesi biso appétit ya kolanda politique ya mboka kolinga mboka kotonga pe na mboka nasomba ba terrain vide ça fait maintenant soki ba 5 ans ezaka na loba na usana nango nini mboka oyo ya bato ya kabila wana courage président Fachi ntango président Fachi akoti epesi nga possibilité na bando tonga na bando otonga vraiment eza président Fachi amemeli biso mpepe moko asi président Fachi apesi courage otonga ba terrain moko somba mais na tant kabila akuto tonga te président Fachi apesi courage otonga apesi nga courage na tonga ezaka nga moko te mais eza bandeko mosusu oyo bakomi osomba mapango bakomi otonga eza elo moko ya bien Fachi azongisi bolingo ya Congo na mitema na biso nazoloba yango en tant que congolais et surtout naza pe muluba eza te ke
nazo flatter ye pour naza na elo ngana nako loba ya malonga ezaka ki mboka na biso kende liboso concernant makambo ya deuxième na minuto nana monata muto ako soki facha azate nana moni muto ata mokote wana je vous l'ai dit nana monata muto mokote faut to va nata ba next 10 ans de to komona ata muto mususu aye koya o akoka mboka mais na minuto totika ka mboka ndemba zana inyosa kwana bakende liboso mboka ezonga quand même toza pe nakobeta tato ata na weekend nakina ngakini na CP après une semaine na zone koto papa ça ta biso choix na donc veut dire que donc moi opportunité wana ke mboka eza bien de façon que to zongi to CP na mboka na biso to zongi koto. Merci beaucoup président to même vers la souka moi ba mbote na bandeko tout ba andi biso moi bandeko na yo batima mbote ndeko ya Nikonge na ndeko lycéen na pesi mama nanga mama Lucie Ngalula place azana Congo pesi mama nanga na pesi papa Jean-Pierre Nkashama Defao mama nanga Lucie Ngalula bonne guérison na pesi bana nanga mbote na pesi petit frère nanga Trésor Loé wa mbote na pesi Félix Kadima mbote na pesi Eric Kazamba na Cape Town mbote na pesi Pasteur Sele Kanda mbote na pesi ba masananga na tanga na bango masananga Roberto Ndaya azana Pretoria na pesi mbote na pesi masananga tema masananga Aron Place Aza na pesi mbote Aron Kazadi na pesi mbote na pesi nano baleki nanga basi nyonso mbote na pesi di Pumba na pesi mbote na pesi kozana nanga za Kinshasa Wemba Ntambwa tonton thaïlandais mbote na kin na pesi mbote na pesi famille nanga nyonso oyo na kin Nene Mutombo Tete Mutombo Esther Mutombo Chimbalanga na pesi bango mbote na pesi famille nanga Nkashama mbote na pesi batutu baibinga de loin et de près na pesi bango mbote na pesi leki nanga Wemba Ntamba mbote na pesi pe papa Joseph place oza na pesi mbote na pesi batutu na soya na bango na bao na soya na bango te na pesi ba nzambe tu mbote na pesi pe passer na mbote. Merci beaucoup. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez vraiment c'était bien le président Papi Mutombo ici en Afrique du Sud. Merci beaucoup na batutu bozui tant à la biso na carte émission congofrance.com. Merci beaucoup à maman Deliombo, maman Dimako Fana Boakama, pourquoi pas na professeur Jambeli na téléphone au sale kitoko, téléphone au capi ba ndeko ba congolais ba ko sala partout dans le monde entier. Na pesi mbote mingi na président Ndala ensemble pour une nouvelle République Nord, Kalamingiti na Kinshasa, Masolo et Kosala Makitoko, Wapi. Merci beaucoup à le boss, je suis Didi Dipumba. Merci beaucoup à Tonton Lycée derrière la caméra. Merci beaucoup. Namandego tout bozuta et otala biso kimia ya kolo sukrusu masia ingela umabota mwabino yondo zuli baku et otala misha biso kitoko tosolola pona Congo.